Je rappelle, na bande kono studio linga kolata élégant. D'ailleurs, bomoni yango awa ba écharpe ezali kitoko ya Rosanta Beauty place na Canada. Voilà, ba écharpe kitoko lingo ma élégant lokola ngai boya yatala. Voilà, ba écharpe ya kitoko ya Rosanta Beauty. C'est là ngai mona banana kolata yango pour mona keno voilà. Rosanta Beauty nde bankambu. Est-ce que moni boti la kana miroir caméra na mona awa bianga moko baluselanga Rosanta Beauty. Voilà, moni hein. Ola type na élégant. Voilà. Si on ola type na boy. Est-ce que mabe tala kitoko. Voilà. Na Rosanta Beauty. Te et kenda randengo wana. Ya to supporter mona mboka. Rosanta Beauty ezaka ma sharp te même ba sapato ya te karaming kaka ba chaussure oyo ya makolo minene olataka no 45 50 60 combien une sorti ya kana Rosanta Beauty okozo ko sentir hein? Voilà ozali Rosanta Beauty. Donc appelez nos amis de Rosanta Beauty boni publicité eleka ki wana numéro na ngwa so za numéro Rosanta Beauty te benga biso to kopesa yo numéro ya Rosanta Beauty. Voilà. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a tout na Paris Grand Arena. Hein, Arena Grand Paris. Et pas puis Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, hein, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wana le 15 février. Yo ozanga, tozanga te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet pour le 15 février et pas puis où est l'ensemble de la forêt, retour ya roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen à Kobeta Bongo na Arena Grand Paris. Otoloba kité Tolobi. Voilà. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision pasi na motema pe mawa na yebite ba artiste ba aliko kufa ba artiste doki ba tout ba célébrité ndenge balobaka yango célébrité soki pe célébrité za ina anglais to pe la français célébrité ba aliko kufa ane oyo ebandi mabe to uti kobungisa edingwe moto na ngenge lokola bomoi na ba émission o to uti ko sala kuna kasi ya edi makambo oyo koleka bo ete ba tout bazali kolela ko sakana te ya edi oyo a longola biso soni asakanisa biso hein edingwa sa kolela koleka banzungu zo zika na moto ya edi nani ayebi ya edi te ya pesa biso bisengo ya kosakana te ya edi siko akei ya edi abunda bakomba oyo esepelisa mitema na biso atombola Congo à l'époque Zaïre lokumu epesi biso pasi na décès ya edi ngata on ki yango na ndimaki te kasi na kei na tweet ya ministre ya sport ye moko mona mboko Didier Boudim Boutango annoncé que non voilà ya edi a été évacué na Maroc mais il n'a pas pu 48 heures avant il n'a pas pu résister à Koufi papa fisto ya edi a Koufi na cancer ya edi akufi na cancer to yobite cancer nini mais bomona ki to dakse kibino comment est-ce que tango akota ki hôpital liboso na Kinshasa ndenge abandaki koloba ba aide ba sikoyo dans les coulisses pour la première fois dans les coulisses ba évacuer mutu muna ndenge wana ba batete to ostura ya edi akufi pesi alors nous on peut pas faire passer comme ça yango wana to préférer qui en fait comme j'ai toujours dit en français on a sélectionné pour vous toute une litanie, toute une série, tout un chapelet. Il y a des combats, il y a Edi tout ensemble pour rendre hommage na ya Edi. Kasi yambo tout ça combat na ya Edi au bomesano tikato solamo mukie na ko invité awa ye boyoka qui est déjà na émission le kaki commandant Anderson Congo le Jobu parce que azali molobeli ye alobaka kitoko akoli na ya Edi ayebi histoire ya kati ya mboka na biso toko ako récapituler yango toko yoka na sima toko tela yo ba combat ya Edi au mona ndenge ekosala pendant que nous parlons Régis Rolex ba combat ya Edi ndenge zole kawana et toko zasuna évêque principal awa toko zoe lokola ex zabolo ne balobaka po ya zalaki catcher abunda catch ayeb makabule sana maka siko na monde o akwesa biso ye akolela Edi atange nani mwana nzambe po Edi akina pe kamba etaka ancien quartier to nani kaka na émission oyo tokobenga bongo Fabrice Zombi yepe abunda bongo na ya Edi tokobenga kaka na émission oyo évangéliste na biso pe Zombi oye abongwana abongwana Zombi donc parce que Zombi balé tokozala bango awa na émission ya lelo pour rendre hommage na Edingwe moto na ngenge voilà yambo
yamba ba invité na total na le mois extrait ya combat ya Edi makambo salaka ndenga sepelisaka biso tozonga to bana ko ba invité sikabo to nda ya Edi suivez Ndeto zibilenge ya boete Yesu na ba de dingwe e ko betela dingwe maboko Iwana ya Edi Excellence Kambai coach chapeau Balobi il faut to kutana kana ba ministre ya boye bilengi oyo to bosala ya mokala tala public ndenge lelo bazongiseli bina biloko likolo ya mesa oyo balobi fiata ntofe lelo eza lelo oyo eza bilengi wana zali mole ya catch congolais Kinshasa ezalaka nde boye Kinshasa ya Morio Voilà. Voilà, et c'est là qui combat, il y a Aïdi. Ne quittez pas encore. Ne zappez pas. Restez là parce que beaucoup de série à combat, il y a Aïdi. La régie est en train de préparer tout un chapelet, toute une litanie, toute une série. Il y a combat, il y a Aïdi. Donc, aux ongles, tout ça, pa la 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 donc egozong sabino mémoire ça hommage ya Edi na mbi pona bino mwana mboka molobeli ya ba congolais na Afrika mobimba ye ba bengaka ye commandant Congolo Anderson de Djobu l'art de parler mbote na yo mwana mboka mbote na yo commandant Congolo Anderson de Djobu le sac mwana mboka Fiston Pelende tata ya Sadek le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le sac on a maman Rina Pelende, maman Oyo Akabaka, koleka maman Denise Nyakerope, koleka maman Olive Lembe, le sac na évêque principal Alpha Oskem ex Zabolo, Mutunanzambe, awa na studio na probeta na nzoto na nzoto na esengo lelo za matanga moyeba mbudi beta mapenze zalite mais to robeta moi histoire ya vie na biso edingwe moto na ngenge anguluma vie na biso oyo azala mwana matete mais akoma icône nationale na na South Africa eloko on atanga na mboka oyo nous devons respecter nos icônes donc ba sud-africain ba respecter ba icône na bango ndenge mo biso pe il faut respecter ba icône na biso na matete za na bato o baza makasi koleka ya Edi mais ba ko osala kombo te ya Edi asala kombo parce qu'il était à la hauteur à se ça public à se ça mokili tondima ye ya notre robeta lisolo na ye malgré akufme tozana esengo ya kolobela bolam oya asala na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup. Voilà, rapidement on va commencer avec vous aussi commandant Congo Anderson de Djobu. Qui est Edingwe? Eloko nini yoyebina Edingwe mutuna ngenge? Il a marqué notre histoire na nini asala nini zope na terre pour expliquer qui est Dingwe soko yebi abanda kati ndenge nini conseil puis particularité bande ko bako komaka ebele bako ba ya Edi banda kota matete abimate akufina matete malobomboka yo récapitulation ya Edi qui est Edi so ba c'est le documentaire voilà Edingwe motonangenge Edingwe anguluma un catcheur renommé na Kinshasa abanda catch na ye ndenge abanda wana na ezo en plaire baya na spectacle na catch wana to condamné bango te pourquoi parce que ba révolutionner le romoro boye na catch na biso basangisa sport na divertissement et ça basangisa yango et puis ça style na ya bundaka wana ya Edi so lelo toza ko reconnaître ba mérite na ye ezali parce que azwata na ye a sacrifié vie na ye pour na kozuluka ko défendre kombo ya mboka na biso ya Edi abunda non seulement ba catch na biso na niveau local na niveau mboka mais abunda pe libanda asala fierté na biso na lobaki na séance elekaki que ya Edi atikala jamais ko polisa biso na tango oyo eza ko senga que non
ndenge ezali wana eza kosenga na miniti okomba mpenza ya tembe boye ke ya edi ya kufisa biso soni etikala kosalama te. Alors na yango biso baye oyo tolanda catch pendant des années toyebi ke ya edi azali icône na biso non seulement parce que azalaki mwana matete, mais il était à la hauteur de kobunda partout na Congo pe asala fierté na biso kovanda kaka na matete kokufela na matete eza problème te ezali na bato oyo ne grandi na quartier Songolo Pakala pe bakufeli wana eza eloko moko mabe te. Donc ya edi ndenge ezali wana oyebisanga ni akenda poto te akenda poto, mais wana yango te mutetali biso oyo eza kotala biso lelo oyo ezali passage na ye na monde na biso ya catch. Ya edi azali mutu oyo apesa batu posa na catch. Ya edi azali mutu oyo tangu bi aza kokunda ozomona ke détermination ezali wana, envie pe spectacle ezali wana. Donc il a mis tout le monde d'accord. Batu bakenda kosima bakisi ya ndenge na ndenge ezala papa Soskem Zabolo bakenda bameka me bakoka te. Ndena lobeka wana batu baemeka soko moni kaka komba etembe ya edi a cheke no ndenge ezali wana soko gagner nga ozi mwasi na ngai yeba deja ke kopola no yango wana ba Gérard Tipi baya batu mebile baya obundana na edingwe bakoka te. Naza ko bi rappeler encore un jeune, si je ne me trompe pas, Lisapo azali mutu ya ba génération ya ba pastor Skem. Lisapo bakenda obundana ba Congo azana groupe edingwe mais akomi ko trahir edingwe soki edingwe aza kobunda ya aza kobebisele komba bakoma na boma bauti na mwanda bakomi na boma boye Lisapo edingwe akebisi bango mutu osala biloko atika sino ta kokufa Lisapo akontinue komeka edingwe atumba ye na se wana Lisapo akufa. Donc ya edi azali mutu oyo tangu catch eza ko régner na Congo batu ya papoma babima oyebika ndenge ezalaka wana ote ya za na matete ngana kobeta ye babet mutabeta ya edi azate. Donc solo oke penda bobundi na ya edi. Donc spectacle ya edi azali kosala donc e marka biso mutu oyo ayebi ya edi te na Congo ezaka mutu oyo afandane na Congo te ou bien place ozalaki télévision ezalaki te bon ata tango télévision ezalaki te kati bundama na ba commune nyonso kati bundama partout na ba palais du peuple na ferme. Donc ya edi toyebi aza icône na biso ba Congolais tozali na fierté ya kobeta lisolo ya edi parce que c'est l'un des gens qui ont marqué notre époque. Donc ya edi pour nous azali symbole ya tokobe baonini ya unité azali symbole parce que asangisa bikolo nyonso bakomba nini ya edi oyo markayo bakomba nini ya edi oyo markayo bakombo markanga ya edi oyebi Selemani moja abandaka kachepa abandaka na nini na fédération ya edi mais tango baye kobebana na ya edi mais Selemani asimaka bakisi moko boye ayakomaka danger na ezala ta petit na yebi kuna ni petit na ene kabo dana te petit na te aza kofanda na Kasavubu kota ni ya kabo te oui voilà kabo pa ya meka donc ya ide bunda ba kombe bila makasi oyo omona ba bibeli oyo nganga penda ke kabo mutasuki sa me ya ide beta yi kai voilà petit na yana kai ya bo tenga nani élève ya Selemani mo bien na kobeta edingwe kai ya bo ti ameka na mate ba numéro na so ba yo so ngapi aya penza ba compliquer ya edi me ya edi beta yi série mususu papa kanza o ala ko chaba tribo na mnoga beti mbata kwei mais papa kanza ngenda ko zo kisi moko boye e comme soki aye olingo binise boye babwaki mai na terrain mais Soukara na Robin, il y a été à gagner. Entre-temps, c'est quoi? Je me rappelle encore, Papa Kanza, on dirait gagner Ponty Samson. Ponty Samson, il y a la force de frappe. Pastor Skem a ébié. Ça là comment ma cité parce qu'il y a des gens qui cité mais azali na kuma au senti pendant que force de frappe sur Ponty Samson betio likofi machette market ne maman mazaro bedrao au go pour mobile banda mi ya stade ya ring mais il y a dit abeta Ponty Samson donc baza ebele ba ditanda Jaguar donc il y a dit abunda ba combat makasi ebele oyo ozomona penza ke ba bunda kabo na Selemani moja donc il y a la carte combat et comme
combat comme nani na ralenti ba biloko wana donc so sentir que ya edité a marqué biso na ba combat belé so vraiment de plutôt fan sa mémoire donc tala ba combat ya idée abunda ya idée abunda ba combat au moins muto wana mokele bandido sa uta soki na nini na katanga kuna awaya boso abeto market oke matali kola ponta courant mais ya idée sukisa bango donc ya idée ba combat des belé formation plutôt fan de raisonner la mémoire ba tunyo so ba ya ba bimisa na petit bobo ya mukebo soki hérité soki nini azana kisa gagner dit ya idée gagner je crois encore ndeko na biso moi si maman mo ya na boye oh aobi na terre ça na kisa makasi boye je ne me rappelle pas les noms parce que ça pour le faire ba comprendre maman wana ayaka na kisa na biki non yende mutasuka ba bete dinga aussi c'est dinga carrière aobi na te mais abinaka donc ya edi aza mutu oyo asala biso plaisir na ba forme tout ba combat tout ya makasi oyo ezala yiki non ya edi lelo a opola ya edi apola te donc il a dit vraiment coup de chapeau na ye toza pesa ye ba mérite na biso nyonso toza ko pesa ye ba donc tout ce que nous pouvons lui dire pour le féliciter awa kufi boy toza ko sala ngote parce qu'azali icône na biso azali monument na biso azali symbole na biso ya réussite ya détermination ya victoire donc il a dit atika au décevoir biso te. Merci beaucoup commandant, voilà, cette émission... C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, mon amboka. Nous compétissons ensemble avec Bafani Aidi. Nous avons en France Juliette. Moi, on a 12 ans. À Paris. Maman, moi, on a 12 ans. Maman, on a comme Juliette. Voilà. À ce là, il y a Eddie. Donc, on a un grand fan. Il y a Eddie. Voilà. Abini, bonjour, c'est Mama Julia, hein? Mama Julia, banana ye comme on a Julia Sissa, Kevin Sissa, Jamita Assissa. Donc on peut aller coller là ensemble na ya Eddie. Voilà. Évêque Alpha Polo, évêque principal bien sûr. Vous avez ex-Zabo à l'époque, Kacher. Soko yeka na monde wana de songo ba confrère na Koufi. Ya Idi a Koufi incontournable ba bato le laye. Qu'est-ce le souvenir oyozwa et pas ya Idi évêque. Na pesi bana mokili mobimba mbote. Je peux être aujourd'hui évêque mais je ne peux pas oublier passé nanga. Ba ami nanga nyonso, ba sportif nyonso, ba catcheur nyonso, ce ne sont pas mes ennemis, c'est mes frères. Baza baninga nanga. Tout d'abord, foot et ba catch et ce sport oyo mutu nyonso asengeli asala. Même pasteur, même docteur, même ministre, même président de la République. Et ce sport, et ce spectacle oyo mutakoko sala. Pose à la tout d'abord catcheur, pose à la leader. Voilà, Osimba, alors bonjour. Allô? Oui, bonjour. Boni maman. Ah bien, abonné. Ouais, ça va. Obengi biso wa puis on présenter ma condoléance par rapport à Yaidi. Ah oui, na bengi bino na France, kombo na ngai Julia. Maman la Kevin, maman la Jidette, maman la Kevin. Maman la Jamila, na bengi bino pour na souhaiter mes condoléances na ngai na famille Edingwe et sali passe pour azali quartier na biso donc azali moko tozala neka la konga par ye to mona misusu te donc epesi passe na mona ne moi sina zolela mais kimia nzambe za na ye molimo neka ke pe mala kimia po o nyonso etikali nzambe mutayibi biso to yebe lokote donc toi la mingi alobate. Merci. Merci beaucoup maman, le message est passé. Voilà. Baïke baïko benga biso o présenter ba condoléances na yo. Allez évêque, on continue, allez-y. Donc na lobby pour être catcheur faut ça tout d'abord au bandana no na préliminaire auto bandaka na lutte gréco-romain. Après avoir que la lutte gréco-romaine, il faut ça au babengi libre olympique. Après avoir que la libre olympique, après, on a prise à catch na catch libre olympique, on a mission catcher. Grand maître Dingwe, moto nangenge,
nazobenga ye na kombo ya Regen, nazobenga na kombo ya Sheraton. On a ba sobriquet autre ko benga vieux. Via ba petit belé, via ba petit belé. Moi na moko tango zisanga lobi pai. Avec Simba tozune de comme sous en Allemagne awa. Tata Mbemba mbote na yo. Mbote papa. Voilà, ya Edi Akoufi au ko présenter ba condoléances na ba catcher de son ba congolais pour la ya Edi. Pourquoi pas? Allez-y. Et ça grand star ya mboga na biso na côté catch a sepilisaki batu. Il faut vraiment ba hommage à la pona ye na ndenge atiki biso. Mais na tindi ba condoléances na famille na ye na ba fanatique nyonso tout mobimba. Merci beaucoup, le message est passé. Hein? Merci. Voilà, Kimbangu 100 kilos toujours, merci beaucoup. Voilà, allez-y, continuez. Voilà, comprenez, c'est l'ambiance. Hein? Nous sommes en train de faire hommage, de rendre hommage, pardon, à Yaedi, donc de temps en autre, traité au 4 à toujours hommage à Batou. Allez-y, continuez avec. Donc, moi, mon évêque vient d'avoir Koufi. N'a le jamais, veut dire qu'on Koufa, à Outaï Kobela, Nzamba pesa qui est makasi à Kobika. Mais tant que vous avez bisanga lelo, nazaki na téléphone te butu, nazaki na ba mega mingite. Mais tant que vous avez informé nga na koti mbala moko, na tikalaki 10 minutes silence. Kotala mutu auto perdre. Et tikali kaka 1 mois à la jubilé nae. Au jubilé neza na mois de février. Veut dire une fois ça la jubilé. Les mosso ba téléspectateurs nyoso non qui passe. Na leli non qui passe. Non qui passe. Kotala bolamu ya papa wana. Tout d'abord il dit on a trop gentil na mutu nyoso. Mutu nyoso so OK na club na ye, poza club na ye. Normalement Vedingwe abandi sport na ye na Kingabwa. Si je ne me trompe pas, bande sport na Kingabwa et pas mettre Mobo bazobenge mettre Toro. Si je ne me trompe pas. On vient les kaka beta même moi les soloana. Ve a pratiquer même bali banda. Vedingwa loba suka na 5e année primaire. A beta citoyen na bango pa longwa mbala moko. Donc pour un diplôme suka na 5e pas asala ba makamu na ye, asala ba traça ba chemin na ye et ayeko sala système né à rite zaïroise catch avec fétiche à l'appui. Voilà, Simba tozune de Komosusu na niveau ya Afrique du Sud. Bonjour de Korushombo. Voilà, ya dit à Koufi au sein de la condoléance au PESA. Voilà, et il est parti. Il est parti. Allez-y, continuez. Ayeko sala système na ye à catch avec fétiche. Donc, pas y avait dit que catch na ye, ezalaki fétiche qui anime. Donc, pas na ye soko ye, ozana fétiche te, ozala athlète na club na ete. Na ye bibale ki nanga bibale, Simba na Nzuzi, bazaki pe wana, bazaki pa na ye, mais siko na ebite soki baza wapi, mais bazo bunda, ba champion. Po bana bazui, posa obiso baya tuzalaki nango et puis baso sale nango ti lelo nazo saluer en passant akufa déjà mon maître nango ezalaki pasteur Boboto au grand frère na ezalaki babotamaki bango mibale bazalaki bakatcher. Bon voilà, ma grand moment nini oya Edingwe marka yo honorable te ma grand moment na sepelaka na bakombatso toke na ba province toke loka na ba Braza. Est-ce que ozo chance ya robunda ring mo na Yaidi na yete mais na ring na ye ozo chance ya osona na Yaidi bo face à face. Oh, naza vie na nga na vanda kana ye azaki vie na nga na lia kana ye bobeta masolo de tolingi o rappeler sur ba grand moment to fana kana vie jour moko boye abanaka goloba boye abanaka ko sala ba histoire wana ba histoire wana non vie beaucoup plus azako talisa biso
un esprit à Kacher. Qu'un Kacher doit être comment? Kacher azalaka ndenge nini, vivre ndenge nini? Mutu na mukila ko vivre ndenge nini? Omoni Edingwe azalaka maître ya mutu te. Eza club. Omoni to eza club Edingwe aza maître ya mutu te. À part aza soka aza na club na ye. Mais tout va changer. Eza club, eza lokola léopard. Po biso nde na Congo toyebaki te ko valoriser club wana ya tout va changer. Tout va changer eza lokola léopard. Donc Kachera wuti na ndaku na bango, Kachera wuti na club na ye, awuti koteni aye ko intégrer na kati ya club. Ozolanda tout va changer. Donc baza beleve Edingwe te. Bato tout va changer, baza beleve Edingwe te. Mais bazo intégrer na kati ya club ya maître Edingwe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, évêque principal. Voilà. Est-ce que tu as un extrait à combat ya dit est-ce que commandant le Cameroun Bezali? Voilà, merci beaucoup, honorable président. Nayoki Moutunangai, pasteur Oskem Alpha Mpolo, voilà, Simba, Tozun de Congo, Tozun de Mozambique. Simba, on aura aussi Mozambique, Ndeko Edgar. Bonjour, on va présenter ma condolence pour Yaïdi. Aux en direct, Ndeko, aux en direct, on passe ma condolence pour Yaïdi. Ah. Mes condoléances, papa Edingwe, Moutonangenge, mes condoléances, bana Matechetu, mes condoléances, bana Congo Nyoso, mes condoléances, bana Zaïre Nyoso, mes condoléances, papa Edingwe. Ok. Aux en bande comme Soupembeni, voilà, je rappelle que vous êtes à Mozambique. Voilà, dans sa partie à Mozambique. Mes condoléances, gaga, na famille Mobimaya Edi, po yetanga banaki masano biso twaki bana mike twaki ba fan na ye. Doaza le seul Kacher numéro 1 ya mboka na biso Congo, l'époque à Zaïre, l'époque à Congo, c'est Edi Motonangenge kupu Motonangenge. Donc mes condoléances belé de ma part Kilembemba, Madova chance. Madova, est-ce que na Mozambique kuna ba Kacher bazali ba bongsi moi festival à catch pona ya Edi, ba bongsa noté? Ah, na Mozambique. Image comme ça de la. Merci beaucoup. Voilà. Voilà ça qui bande na biso o basali na kati ya Mozambique, hommage na ya Edi. Allez-y commandant. Voilà, je disais que normalement les lots évêque principal Alpha Mpolo, il fallait bien gagner ça boulot parce que tozali ko beta lisolo ya kala. Tango azalaki na monde wana, tango oyo ya Edingwe akonzaki bango tout na sir évêque a contredire ngaite alobi abunda na ya edite mais na éviter ça abunda na lisapo parce que na éviter lisapo pas ai moto makasi na éviter soki évêque principal atikala kozwa chance abunda na lisapo. Voilà, tozui comme ça na Kinshasa Simba, tozui John Mulex Simba, tozui John Mulex na Kinshasa, John Mulex ya Edi akufi ozana ba condoléances au pesa. Ouais, ba condoléances ezanga raté parce que to perdre kombo moko ya munene na kati ya mboka na biso tango tutalaki bana mike toyebi ya Edi atambusi biso na ba carnaval anguluma moto na ngenge wana na ba stade à 24 puis ngana mwana commune na Kisasa do ya zone na Kisasa wana ya Edi bituma na ba petit na ba puma na ba zefi na ba bosei do bandoki bizo bando ba nini ba kachere belebele ba lefu. Donc tu dois autant na ba télévision to kota ba catch pour que na mona commune na Kisasa wana Bikodi à l'époque la Bikodi donc il est là vieux à Koufi que son âme repose à paix. Ya Edi akota ipe makambu ya théâtre rabino hein au jouer na yete. Oui parce que azalaki moni azalina ba potentiel parce que moni nento zalaka même ba artiste même ngapita na kokola na lingaka catch mingi. Mais pesité que na sala kati do azali ko soutenir mais biso ba comédien so ba bengi en tout cas faut ya ko intervenir na rôle ba opesa ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà zalaki John Mulex depuis Kinshasa tokende sikabwe na Australie na Sydney et pas wapi tokozwa Gallior na Sydney na Australie. Voilà, nous sommes en direct, appelez-nous comme ça
au présenter ma condoléance na yo et pas ya Edi toke na Australie Galion na Australie bonsoir bonjour ya Edi akufi condoléances repose à la famille. Alors bonsoir. Bonsoir Galion en direct repose ma condoléance na famille ya Edi na liwa na décès ya Edi. Oh, sincère condoléance de Konangai. Oyebaki Edingwe. Naibaki. Kasi loba moi condoléance na famille aux en souvenir ya Edi. Edi en quartier? Oui. Ya na souvenir na tono landa mingi na TV. Na tika mona face à face boité mais tono landa mingi à la télévision ba catch na Lubumbashi. Azami na Lubumbashi je pense. Siko oyebi ke ya Edi akufi na obengi so pesa ma condoléance. Naibaki mais n'a eu occasion de souhaiter mes sincères condoléances na famille pour Abungisi. Nzamba pesi nzamba zui. Eza chemin batunyoso. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'était Gaylor depuis Australie. On a souhaité, à présenter ma condoléance naïe et pas à Edingwe Moto na Ngenge. Voilà. On va finir. Namoni commandant Azan Alinte. Commandant, avec moi 2 mots, on va clôturer. Vraiment, Maître Dingwa Sali Belé. Ce qui n'a pas bolamu ya bakomba kutu moyena tanga ngote po bakombe leke belé na mona te na simba wapi na tika wapi ba moment tant de ko kabwana Bikodi na tout va changer pauvre Selemani ya Sali Bikodi via tikali na tout va changer na ye mais ko solo la ezalaki nango bolamu ezalaki nango meloko na osenga na peuple congolais baza libanda mboka baza na kati ya Congo baza na Afrique baza bisika nyonso na bakwen oyo tokufeli eza lokola tokufeli président ya catch congolais na bakatier nyonso oyo tokufeli biso komelo basali ya Nzambe nazotia parce que je suis un sportif tout fait oyo tokufeli aza congolais oyo tokufeli azali président ya catch club congolais ndenge bazalaka nalingi pe vraiment bisika nyonso bazali même biso tosali komi basali na Nzambe on va aller donner notre contribution à la famille Edingwe parce que azalaki icône nanga ezaki lokwa na Simba avec Simba tokei na vale pa wapi tozwinde ko gaga ya Edi akufi ozana ko présenter ma condoléance la famille Edi. Allô? Famille nani? Ya Edingwe akufi ko présenter ma condoléance. Oui précédé. Na lobby ko présenter ma condoléance et pas ya Edingwe ozan direct siko Edingwe la famille Edingwe. OK ça va. Présentez ma condoléance ta famille Edingwe ozali en direct. Allô? Oh là là, quand vous nous appelez, ozobenga eza émission spéciale ya Edi. Donc soko bengi ezali pona ba souté pona présenter ma condoléance na yo na famille ya Edi. Voilà, on va finir avec vous Évêque, allez-y rapidement. Oui, toujours c'est la programme Epesama. Vraiment, ce qui programme Epesami, Ozana Poto, Zawapi, Ozana Posa, la contribution à la famille Dingwe, Salango, et Zalamalamu, et Bakachao, Bazapi, Libanda, Mboka, na Bangola, Bawapi, Boyapi, na Congo, tous les Dingwe ensemble, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, c'est là qui évêque principal. Voilà, Tozine Deko. Voilà, Toké, en Afrique du Sud, Naval, oui, Ndeko. On repasse ma condoléance. Allô, pas Sadek. Oui, aux en direct. On l'obéit ni pour la décès à Edi. Vraiment, ça s'est présenté dans le Gaston, Batumi va venir dans combat Gaga, dans l'Afrique du Sud naval. Donc, il a présenté mes condoléances. Na Koli na passé na des bonhommes, na passé temps na matete, na ebi depuis na Maindombe.
esali mpenza mpasi wana azali moko ya légende na biso mpenza na kati ya mboka eza mpenza mpasi bacondoléance na famille mobimba surtout na libota nzambe mpenza azwa lokumu donc message na ngai yanga na passé mpenza yango wana merci beaucoup mpona nyonso tokomisi nzambe merci beaucoup voilà voilà sika boye si la région prête tela biso moi extrême ke ya interview ya Edi et puis la suka lango et suki bongo na bakache suivez kolinga to yeba tine ya suki na ngai motel botaka nga suko ezali mama na Kofi Olomide mama Kofi mama mi akati nga suki modèle na kepe comment a gagné tile le kala ne wana Kofi Olomide aza petit na ngai liwe lo belarone liwe lo belarone winga bena banga liwa même quand Jésus moi na banga liwa comment possible ngai dingo na banga liwa te oui na banga liwa esika na biki ozo bomba to comment possible ngana kovanda to mo bana mo bolobi na ko kufa pe to so komelo lelo na comme na moment difficile net au kata motema omi lo belarone na fait non le monde parce que na ngai na kufa na na hôpital Saint-Joseph na limité na monega ki na kufi me nzamba sunge ngai na janvier te ngana ko bongola motema te mais sina bongola motema na banda kala na ko bongola motema te obongola motema ba kisi otika te na ko tika nga moto ko ngana ko tika kisi te jamais parce que yango za nourriture de base na ngai na le bilo bien kisi ezali nourriture de base na nga na kokufa te mais nasali péché pa ya nzambe nzambe asala mpo osalaka kisi nzambe atunda ngai ya mokili kende esala kisi so natiki yango ezali péché pa ya nzambe so natiki kisi eyali péché epai ya nzambe eyali bien epai ya satan alinga otika kisi te satan alingaka natika kisi me nzambe alingaka te natika kisi un jour okoyeba tina ya liseso nga nalobi wana satan ye moto aza satan aza maître na yo quand même satan aza maître na nga me ye alingi otika kisi nzambe alingi kotika kisi te ye mpe azoprotege ngai un jour bokoyeba yango soki lelo par exemple mpo liwa elakaka te soki eye lelo omilobela nini ntango mwana yesu akufaki liwa elekaki soki elekaki alinga oyi kovanda na mokili te nga akima nga mpe soki liwa eyenaki eyimbala moko omilobela nini bato baretenir nini ya yo baretenir kaka ke nzambe alobaki na edingwe kotika kisi te satan alobaki na edingwe etika kisi alors moyen natika kisi so natiki kisi nasali péché epai ya nzambe oyoki so natiki kisi nasali péché epai ya nzambe mais dingo aujourd'hui ozokache lisusu te ozobunda lisusu te tomeka koretracer un peu histoire ya vie na yo elo oni emotiva d'abord osala catch aujourd'hui eloko motiva nasala catch nazalaki bagarre de la rue soko otumoli meme mama na ngai otumoli papa na ngai ezala si oza na problème moko sérieux eza lokola moto na problème na bureau ya président de république ilfo nabimela wana betala lo ntango bazokanga ngai papa mbongo akofuta te naki na famille moko pauvre namoni moyete na bitika nasala sport mpo nabetaka bato likolo ya ringi nabandi na boxe nakwe boxe nasala judo karate handball nabetaki basket nasalaki cycliste nazalaki mpe gardien équipe moko na matete mais sport nde esepesaki nga makasi ezalaki kaka catch yango nakangama na catch de septembre jusqu'à ce jour de septembre ti lelo na catch mais est-ce que catch à part kisi ebingo yo okoki okache quand même sans kisi vraiment kisi otia yango à côté bitumba vraiment mibali boye mais eza lokola soki oza mayele te na classe okoki kozwa kisi mpo ko mayele okola mpe kaka mayele te
Ce qu'on a dit qui n'est pas catch parce que qui c'est le spectacle. Bateau balingengai baibike et digne de faire bunda sali miracle n'a été le public est royaté. Alors pour le public il faut et dingo à ça miracle pour voir autant de miracle. So na ba combat nyonso bunda combat nini oyo esimbate ya carrière na yo oyo mo vraiment obundi boyo lobi vraiment lelo ki se simbite to spectacle esimbite dans un combat ebele moyena tanga yango ezate mais il est kimingi non pour rappeler oza na face bo ki si on dirait simbate brique beta au ka revient tala combat wana yakina face B pas problème kendi et alors quoi kumoko préparé pe na banga ki pona na faille moko pauvre ce qui bloque bébé na kati ya studio bato na za mbongo wa futa ya ngota c'est pour cela ba betingai pe na koi kao ba minga na hôpital c'est normal c'est vrai qu'il n'a pas signé mais na ko senga bango combat l'autre jour na bête qui bango likola na quand le stade 20 mètres la bête qui bango batubele ba ngape ba eba entre nous soit dit qui si entend ça à ce au lieu batu michopo par exemple ils ont rendu en fait c'est quoi en fait et quand vraiment un autre là vandi pe na makila là même la Bible baloba les choses cachées c'est pour l'éternel les révérences c'est pour nous o bino bomoni et lipo na bino o bomoni te botika mpona dino entre nous soit dit tout sur le aujourd'hui au peut ça va toi qui si ne bat musu ba loba vrai ou faux on passe tout passé tout les gâter quand même non les questions ba to belé ba ngba ba paye également na bitoleka toleka. Alors, Lelo, s'il faudra au Loba, na monde ya catch aujourd'hui, à venir d'abord aux années, na catch aujourd'hui, bino, tout le monde a mboka bapaya, batuloko ba Ric Flair, ba John Cena, ba catcher, ba mbongo belé, ba célébrer sur le plan national. Aujourd'hui, yo d'abord na catch no bunda. Parce que au lieu batu michopo par exemple. Ils ont rendu en fait. C'est quoi en fait? Et quand t'as vraiment un autre là, ils vendent na makila là. Même la Bible baloba, les choses cachées, c'est pour l'éternel. Les révérences, c'est pour nous. O bino bomoni et ripo na bino. O bomoni te, botika mpone dino. Entre nous soit dit, tout sur le aujourd'hui. Au peut ça va toi qui si? Nde bat musu baloba. Vrai ou faux? On passe. Tout passé. Les gâter quand même. Non. Les questions au batubélé ba paye également. Nabitoleka. Toleka. Alors, Lelo, s'il faudra au Loba, na monde ya catch aujourd'hui, à venir d'abord aux années, na catch aujourd'hui, bino, tout le monde a mboka bapaya, batuloko ba Ric Flair, ba John Cena, ba catcher, ba mbongo belé, ba célébrer sur le plan national. Aujourd'hui, yo d'abord na catch no bunda, kanandenge ozali Lelo. Aussi s'entendez ni par rapport à état Lelo, ya mboka nde bazora bino en considération. Voir qu'il y a bandi catch, banda 72. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas de gilet qui a pas maté. Même le ticket pas pour la traversée avec les Brazzaville, a fait sangaïté. Mais la famille a mis tout est-ce que c'est vrai et dingo azali congolais ou et dingo azali étranger? Parce que Garba John Cena tous en dengue moko. Oui, tous en dengue moko parce que tout. Et dingo zana battu ata Ric Flair bo bunda. Omoni esika bino okwesaka mboka na défaite yango wana esika okwesaka mboka na parce que même Jésus bajuif bandimaki ete mais après bayaka ondima Jésus ke liyanga na lobi même Jésus bajuif bandimaki ete mais après bajuif bayaka oluka Jésus ke yasolaki mwana ya Nzambe. Tu vas voir John Cena Lelo, vie dit babi bongisama vraiment. Combat mois prochain à John Cena. Na senga yango mbana na gouvernement pongaza na mbongo. Ya kobengisa John Cena te ya kobengisa Ilgete. Na senga yango mbala na mbala.
mais ça n'a rien pour Nangaï. Mais chaque équipe n'a pas bas les léopards et bimi. Pas qu'elle a mis des stages dans poto, ticket n'a pas moins cher. Mais ticket et dimbe motomoko, ils ont coûté cher. Et les lots qui montent de bonne foi, bah la biso basé BLP. Ah bien ça bon on a vraiment les lots il y a dit avec le caché aux États-Unis. Au Bundagana montement combat historique légendaire les lots. Ils attendent à Hulk. Vous êtes partant? Na la prêt. Na nyoso. Prébotia motema na bino qui non ça rien. Bon ça n'a rien. Parce que na kende na poto na boulina Allemagne, Belgique, France, Hollande. Na beti nyonso ko wa ko na ko parce que michopo il y a des spectacles. Na beti bango pe na zonga na ki ceinture na zonga na RDC. Pour Akena qui est pas pasteur, Moussali Nzambe. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez aussi présence ya basali Nzambe na moi makambo ya bino bosalara lelo na Congo? Nandi marabango te. Nandi marabasali Nzambe te parce que ye moko Jésus bakango bien que mingi bakosala commerce na kombo na ngai. Peto bana mona yango. Biloko tu ba pasteur saka ko kwesa batu ko beta batu dans les vides. Comme moto wa mushwar ba milamba nous sommes pas edingwa mais ce que edingwa ça là on va venir que edingwa il faut mais ce qui passer ça on va venir que ma quand passer ça ça ils allaient à solo alors tout on dit manan il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs. C'est quoi suki na yo ndenge zarabo ezarani ni secret ngo zarani ni en fait coiffe na yo depuis toujours au bimisa style na zarani ni kisi na yo to secret moko zarasima na yango. Kolingato e batine ya suki na ngai parce que na ngana za la indifférent na bato motel botaka tanga suko ezali mama na Koffi Olomide na mingi bayi bagate na ngai ndena za la indifférent na bato tant na bano kata suki on va tomber nga e dingo za mutadi boma mais lelo e comme monde entier ba vedette mieux sur mo kata suki ndengo. Donc, en fait. Donc, il y a un combat, mon matata, na gazon, le Bumbashi, tu as un super Kovo. Tant on a qui Kovo, on a fait Kovo, tant on a gagné, on a pas maman Kofi, ma mamie, à Katinga Suki modèle, on a pas comment on a gagné, ti de l'esclave, on a. Ah, on a quoi, ça, n'était. Na kati ya na 82 moi nga atunda nga pena tuno question ba relation no ni ezara vraiment na Koffi Olomide. No Koffi Olomide za petit na ngai na la ki fanatique na ye ndenge wa ba nzembo na ye bon maman ne la ki fanatique na ngai ye pe Koffi ti de la ka fanatique na ngai nga pena la fanatique na ye. Oui, tout ça va bien. Mais ce qui pour faire un problème, il faut un pas si ming. On a besoin d'un problème qu'on fait ça pas si ming. Malgré les musiciens, t'es un catcher, mais tu coopères mon gars bien. Regret na yo zaranini na monde nyonso en général na mosala na yo en tant que catcheur, en tant que moto pe à salara moi mosala sport, regret na yo zaranini en général na vie na yo professionnelle. La vie n'est pas professionnelle, la tombe est au catch, mais l'État qui pangaïté. Donc, il y a un étranger, alors regret n'a pas yango. Ata bombo ya pamba, l'État peut s'engaïté. Ata vélo, ata gilet à kolongola suki, l'État peut s'engaïté, regret n'a pas yango. Le a dit comme na combien d'années déjà, Batumsu Balnaba et Bappé?
Il va prendre le pouvoir. Voilà, là. Et puis, il est là, il attend son adversaire. Il ne fatigue jamais. Il est là, dans cette ligne. Il dit qu'est-ce qu'il va faire. Il prend des nouveaux. Et puis, il ne contre-attaque. Lui, en plus, il prend des nouveaux, des bras, des petits. Pour qu'il ait la balle. Oh là là. La main, la ligne de main, qui va m'abandonner. Il va m'abandonner, je dis non. Attendez pour m'abonner le colo. Avant m'abandonner, et puis vous allez prendre le nouveau, le bras de l'équipe. Là, il a mal. Il a mal. Il dit que mal. Est-ce qu'on va m'abandonner? Là, plutôt, on coupe après le colo. Voilà. Il est là. Oh, il est là. Il coupe les bras. Oh, il coupe. Adesso che nasce del nuovo, a pris quelque chose, un café,